Mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner ko partager mes missions botala kana lobaki ko finga raté ko finga et ko pesa solution na mboka te telle émission du début jusqu'à la fin ko telle pe mission na katikati pour le bamabe lelo na yami moko ya ba cadre ya nouvelle élan yondeko oyo lobaka bo fanda bolanda émission tangu tozo ko yebisa no tobike lamuka ezala lisusu lamuka esi ekufa la muka est comment mibale la muka ya muzitu la muka ya fayulu o lelo izo binisa batule botan nazo bakela bi ba politicien congolais baza ba politicien moko baza ba musicien ba politicien spectacle tangu ndeko fali azo luka abimisa abeta plutôt concernant le 29 yo moni pe lelo la muka pe ba bimisa biso album na bango la muka au peuple apesa ki maboko ne epesa ki bien émission te ko leka la muka o peuple akufa la muka oyo etika batu na ba défaut la muka oyo sala ke batu bato bokali suka si la muka et trahir le peuple na mokula lelo na butu ko epesa bino ya bi moko ya cadre ya nouvelle là na kombo ya ndeko Mike tozane na plateau tozoye bande vérité ya lelo est-ce que la muka eza ensemble ou comment mbote ndeko Mike ndeko mwana mbote ndeko Kabuya na kolinga vraiment éclairci ba imboka par rapport à la muka tout ce qu'on a après avoir passation de pouvoir ya SID na nouvelle élan ba makambo ebimi ebele nous ezaki déjà entre la nouvelle élan na SID mais tout monde qui est bomana qui mais après kaka ya passation de pouvoir na bino de tout moni oyo komi lelo ko finga nezongi susu ndenge ezaki tango liboso nino ko éclairci ba imboka ba Hollanda bon ko finga je ne suis pas sûr que tozo finga na mais on a rolo baké peut-être quand mon sous n'est pas au finga parce que moi tel que je suis là je ne peux pas passer dans les médias pour qu'il y ait un finga on a aucune introduction na yo a lobby que la muka est comme mibale la muka ya fayulu na la muka ya muzito non la muka est à moko la muka s'il vous plaît la muka est à fayulu te la muka est à Adolphe Muzito te la muka c'est l'état d'esprit du peuple congolais. Donc le peuple congolais lelo bako décidé que leader à Lamuka est comme Mike Kibaka na kokoma pe leader ya Lamuka. Donc il ne faut pas rejoindre Lamuka au personnaliser yango. Donc Lamuka isa ni Muzitu ni Fayulu. Lamuka isa peuple congolais ndé apporter eloko wana état d'esprit à peuple congolais parce que peuple congolais a lingi changement. Peuple congolais lingi sous mini au côté. Malheureusement que ndeko na biso Félix Tshisekedi a trahi sa peuple grâce à Joseph Kabila, mais le peuple congolais tikala kina état d'esprit na y a changement. C'est pourquoi Monique la muka est une plateforme y a résistance toujours résister pour que 2023 babuzobe salamani na 2018 et ça les met sous souté. Voilà, donc la muka eza mutute. Ce que qui mutalobi que la muka eza ya biso, la muka eza ya boui. C'est kayebini makambuté parce que la muka eza peuple congolais, la population congolaise, l'état d'esprit à peuple congolais. Maintenant, pour enchaîner Gambala Moko, pour nous appeler des conseils. Nous appeler ça conseil na moi na mboka Martin Fayulu. Martin Fayulu, au lieu que Azwa ba. Celui qui sera bien président il dit. Aza monsieur Martin Fayulu. Monsieur Martin Fayulu. Bon, na okoma wana tikanga na appeler ça conseil. Na appeler ces conseils que au lieu qu'il y ait moi bana na miki ya kutia na place publique baloba n'importe quoi bana na il faut azobango amema bango na classe et ça façon na pas ko aider bana wana pour que lobby baza utile dans société aujourd'hui atiki bana wana kaka boye sans éducation bana mo ba fazer a comment retia bango na ba média ba comment loba n'importe quoi mais ceux qui pena za père ceux qui za pena mutu azo kanisa ke lobby peut ko diriger mboka oyo mais azo bana na tine bango même INPP basa ta formation pour basa la lobby utile mais basa utilité moi na wana comment ko loba wana à la tête il a vide ton vide mais azoyer amemaye na à côté na ba formation pour que lobby a utile ceux qui vraiment azam papa o aza raisonner ka go aider pe bana moi na place na eza école place na eza médiaté mais na oka mwande ko wana azu mwana na exposé na média au lieu katine na école lelo il paraît soit disant que primaire est comment gratuit atine même l'école primaire gratuit à Otanga
Mais que abimisa na média lo baba n'importe quoi bongo ba makambo zo maîtriser te, ils vraiment regrettable. Deuxième conseil, na opesa na o ba bengi o ceux qui ba soi-disant maître. Soi-disant maître. C'est vraiment regrettable. Soi-disant maître pas d'image. Oui, on a eu comme on a été na yoka ba benga o maître, ceux qui a maître avocat ceux qui ni on a le bi soi-disant pour raisonnement ya avocat et cause à la raisonnement on a na zo yoka te. Soi-disant za maître avocat. Na bato pe obakenda na ba dossier OK pana mutu net mutu abongo, c'est regrettable. OK na mutu abongo mutu a raisonner na se makolo. OK na dossier non de. Ça veut dire quoi? Na landi soi-disant maître wana, na landi na ba canal kin, ba beloka zoloba sans maîtrise alobi muzitu aza kabiliste. Mais qu'est-ce que vous appelez kabiliste? Ndeko na ngayo za journaliste. Na pese exemple Ilukamba, auto travailler na Félix awa. Ilukamba comme Tshisekediste. Jean-Pierre Bemba a travaillé na Kabila. Jean-Pierre Bemba comme kabiliste. Ça veut dire quoi? Ezana bato baza ba Tshisekediste, baza ba kabiliste baza, mais ezana bato pe ba travailler na Kabila par rapport ya corps moko boyi. Donc bato wana baza ba kabiliste te, mais ba yeko sangana na ba kabiliste pour ba travailler pour la gestion. Ça lokola Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu n'est pas kabiliste. Adolphe Muzitu a yé ko travailler na Kabila na accord et sangisa ke bango accord ya AMP entre PPRD na Palou. Donc baza deux partis différents. Mais accord wana sa nini et sangisi bango parti na parti za na makambo na bango ba osala. Ndé Muzitu abima premier ministre na sens wana. Eza différent. Mutu toko benga kabiliste le lokola mutu Adrien Kimbuta. C'est un kabiliste. Moutologo la Chadari, c'est un kabiliste. Moutologo la professeur Nani, Moutologo la professeur Robin Minakou, c'est un kabiliste. Là, c'est normal. Mais Bato Basangani d'accord. Aujourd'hui, tu peux appeler Vital Kamerhe Tshisekediste. Parce que ça, corne Sangisi Bango. Yo Robin a Tshisekediste. Voilà le raisonnement, il y a un maître avocat. A raisonner na se ya makolo soit disant maître avocat yo pose dossier na OK pesa ye mais OK pesa pour que ba kanga yo au PCT pour résoudre le problème wana c'est pourquoi na OPC conseil que soka yebi likambote faut tunaka donc Adolphe Muzitu n'a jamais été kabiliste pas tikala kozala te na vie ne mo tikala kozala kabiliste te par contre kabiliste ezabino Martin Fayulu en 2006 il a été président de la commission Ecofin et Assemblée provinciale. Abima Ngondengeni. Voilà ba kabiliste ba travailler la Kabila parce que baza accord mo côté na Kabila mais Kabila a eu poste na na sa ni na PCO. Mais Adolphe Muzitu par rapport il y a accord il y a deux partis. Exacté que azala na kati ya parti ya nani bien azolanda idéologie ya Kabila. Non. Par contre muto yozo kumisa wana yenda azala président Ecofin à Kota wana parce que Bapebisaye a voté André Kimbuta et a voté André Kimbuta récompense Bapesiye place on Ecofin. Voilà ba kabiliste bango wana. Un kabiliste c'est Martin Fayulu. Il a travaillé avec Kabila. Ce que moi mboka sima na place ozawana. To yebite. Kuna na ngambu ya bandiko ya ICD balobi Muzitu nde plutôt yo bibango kuna ICD babiki babi Muzitu aza kabiliste. Mais bino pe koto na ngambu na bino bolobi ke Fayulu nde aza kabiliste. Expliquez-nous baimbo. Na pas une explication claire. Na bi Adolphe Muzitu a travaillé na Kabila. Ça on ne refuse pas, mais a travaillé par rapport à l'accord au Yuzalaka entre Palou na PPRD. Ndi basalaka AMP à l'époque. Mais Martin Fayulu a travaillé na Kabila sans accord. Ça veut dire qu'il est kabiliste, Kabila lobi na PCO poste. Ndenga pesa ba bochab yo gérer l'Assemblée nationale. C'est que toloba. Ndenga pesa là tena ke ndenga pesa ba André Kimbuta yo gérer ville à Kinshasa. Apesi ba Chadar yo zo ministère tel. Ndenga pas zo apesa Martin Fayulu yo zo commission ya Ecofin. Voilà ba kabiliste bango wana. Mais biso Kabila muto a commandé ko nommer ba konzi na Congo toloba. Mais Kabila les na gestion na ye. Adolphe Muzitu ezaki accord nde memaki bango wana ba signé accord tozo bundela tozo pouvoir ba bundi pe bazu pouvoir non ndenge tozo pouvoir boynet yo nanga to signé bo to bunda na pesa exemple ya Lamuka parce que nana za Fayuliste nana za Muzituiste
parce que tu as accord moi bando sangisa biso pour la résistance ce que accord wana et comme que ngana za fayuliste non ngana za na ngambu ya nouvelle là bango baza na ngambu ya décider ceux qui ont eu pouvoir bon bien au présidence peut-être biso to primature c'est comme ça wana ngana za na idéologie ya PPRD na za na idéologie ya SIDT mais bango obiso ngana lobby wana ngamu na oloba ekoloba bino te loba nga c'est moi Mike Kibaka qui le dit te eza makambo ya parti te eza ngande mutu na oloba wana eza analyse na nga na yebi ekutu te mutu oloba wana ngana oloba ngai na lobby ke Martin Fayulu c'est kabiliste ndenge Kabila kabola ba poste na 2006 azwa be poste azwa ni na pesaka Martin Fayulu aza président Ecofin ya assemblée provinciale ndenge azwa ka ville Kinshasa pesi kimbuta ndenge azwa ka azui obemena ko atie CG AMP akaboli vrai kabiliste aujourd'hui c'est Martin Fayulu c'est pas Adolphe Muzitu mais maboko pembe yango nazo démontrer que Martin Fayulu a travaillé avec Kabila. Il a été président de la commission Ecofin et l'Assemblée provinciale. Il y a des indépendants. L'opposition serait des MLC. Dites-moi, na magini na komaka président Ecofin. Il y a commission na Ecofin. Na magini. Au moins le kuta, la politique bien fort ça la vérité. Si on a la politique dans le Kouta, parce que Martin Fayulu est là, ça peut plaider. Il a travaillé avec Kabila, Azaki président de la commission Ecofin et Assemblée provinciale. Nana yebite. Ndeko yo yebite. Yo yebi angote. Nana yebite na Congo qui a travaillé na Kabila. Alobi ke maboko pemba yibate. Oui, nga makambako yiba kuna nazana nga kuna te. Mais on sait au moins qu'il a travaillé avec Kabila. Donc aujourd'hui, tous les politiciens, les leaders, ils sont au monde na Congo. Moutou Golo Baken a travaillé na Kabila, a travaillé na Kabila. Moutou tout a travaillé na Kabila. Donc Kabila maître na Bamonion. Félix Azaki na opposition, a travaillé na Kabila. Martin Fayulu, soi-disant en opposition, président commission Ecofin. Muzitu, je vous dis, il a travaillé avec Kabila par rapport à l'accord à Palou. Et à l'époque, Muzitu n'engageait pas Palou. Muzitu azaki militant simple na Palou. Palou a signé accord. Palou ezaki na bakonze bango l'effet papa kizenga azaki wana. Ba mayo bazaki wana ba signé accord. Maintenant économique faut ba pesa bango pe ba poste faut Palou a assimé. Na Palou ba moni ke muto ako assimé ba poste na malamu ezali nani Muzitu nde ba pesa ki kombo Muzitu azala premier ministre. Donc aujourd'hui on ne peut pas dire que Muzitu est devenu kabiliste. Ça c'est ce que nous avons raisonné bon c'est que ça a un problème dans mutu nae. Et d'ailleurs soi-disant maître wana moi je souhaite que na opesa ndeko Martin Fayulu conseil maître ngo zolo ba auto ba réseau océan du Congo yango abomba kambindo te abwaka kambindo maître biso to lingaka benga nyama na kombo nango maître ngo zolo ba kaka maître ba zebele tozana ba maître Blanchard Mongomba tozana ba maître Claude tozana ba maître belé maître ngo zolo ba maître benga nyama na kombo nango maître ngo na nyo zolo comme on a eu bien té, Aza Suki n'a décidé kuna comme on a bon décidé pas Aza n'est membre décidé té. Décidé de batoza ba maître Clément Mouza. Maître wana il soit disant maître wana a géré un groupe mort à WhatsApp. Aza président ya groupe à WhatsApp. Babenga groupe wana ceux qui Congo positif ceux qui Congo nini wana. Maître ngo Congo normal président ya groupe à WhatsApp wana. Il soit disant à la maître. Zo mutnet nga boye ndé na za boye na comme président ya groupe à WhatsApp. C'est ridicule. Ba groupe à WhatsApp auto créer des amis de Mike Kibaka tous na WhatsApp les Kibakalogie tous na WhatsApp. Ce qu'on a comme président ya groupe moi ya WhatsApp na comme poko loba et oya kotanga kombo ya Muzitu abusivement soit disant aux maîtres. Et aux loba makambo aux maîtriser té a évité que Muzitu a travaillé avec Kabila par rapport à un accord pour sangisa entre AM nini Palou na PPRD. A évité wana te muto azotinda ye wana yenda travailler na Kabila za kabiliste. C'est lui qui est kabiliste ou a géré na Kabila en 2006 2011. Pourquoi beaucoup sa population? Tu es toko sana to zwanini.
tozwa nini politique basala ngo na lokuta te. Donc ndeko Martin Fayulu azongisa na mwana wana mwana wana ya muke wana ayebi na eloko te wana ayebi pe na eloko te un tonneau vide wana soki Martin Fayulu alingi ko aider mwana wana azongisa classe soki classe akoka te ata ba formation na INPP ba pesa ba formation akezwa formation pour que amatisa ata moins niveau. Et deuxièmement apesa soi-disant maître wana avant les canaux TV faut azala na ba asala ba recherche parce que makambo o lobeza na nzela te. Adolphe Mozitu atikala au travailler Adolphe Mozitu individu boya travailler na Kabila tikala ko sala yango te pas ko sala yango te. Adolphe Mozitu a travaillé par rapport à un accord qui était entre PPRD na Palou. Ndé ça là que Adolphe Mozitu a géré a comme na primature. Ça c'est de 1. De 2, mak autour le babu zoba lisusu. Soko ke lelo na WhatsApp, les réseaux sociaux et faciliter biso marambo. Herba leader le 12 septembre ba signé convention pour créer Lamuka. Martin Fayulu n'était pas là. Martin Fayulu c'est quelqu'un qu'on a fabriqué en novembre 2018. Herba Adolphe Mozitu ba Moïse Katumbi ba Jean-Pierre Bemba ba Vital Kamerhe ba osangana. Fayulu a comme place on était pas ba no benga ba leader il y a opposition congolaise. Dans l'époque bongo mwana mboka Fayulu aza leader. À l'époque azaki leader était ayo comme leader après élection 2018. Mais je vous dis donc ce qui va benda qui est en 2018 wana Herba Kebimise kuna bima candidat commun parce que ba leader wana nyonso ba comprendre que Félix Tshisekedi azo jouer rôle munene bazo travailler déjà na Kabila les Adolphe Mozitu Jean-Pierre Bemba Moïse ba comprendre magambo wana ba bino to go bimise candidat comité et ba yebi oyo Vital Kamerhe aza ba go bimise candidat comité. C'est pourquoi Monique ba monaki bazo les mal nécessaires. Mais je vous dis malobani na obong c'est les mal nécessaires nde bazo ba tchayi wana yo na 2010 avant 2018 oyeba Martin Fayulu Herba to ba c'était tozala na triomphal pona yo ki azoloba soit disant maître c'est là soit disant maître on azoloba makambo ebele kobo ça n'était présent liba beta gaz yana ba marche akitaka ba beta gaz komo na ki aza mutu akala na c'est là azokoma ngai pe na kenda ba marche ndenge na zaboy ba uta ko kanganga na chang c'est que naza leader na opposition toza na sima ba leader na bisoti yé pas azaki ba beta gaz mais azaki na sima ya bato bando gérer azaki na sima yi DPS azaki leader te Herba otanga ba leader na l'action lettre ba leader basina ya 6 leaders ba sinaka na auto tango les Vital Kamerhe ils a Félix Tshisekedi ils a Adolphe Mozitu ils a Vital Kamerhe na tangi déjà ils a Jean-Pierre Bemba ils a Matungu ils a Boussa Antipas Martin Fayulu azala quitté. Mais je vous dis bon vérifier bino boza ba pandisa ngo luka bo monango. Donc aujourd'hui on a fabriqué mutu moko boye mais il n'est pas reconnaissant. Asa reconnaissant te. Nzambe pas tombola quand Nzambe a tomboli. Ngana boyité mais faut ozala Nzambe era tomboli à travers batu. Faut ozala reconnaissant. Que ngaso na komi awaiza grâce à boy. Surtout que na normalité. Aujourd'hui ndenge batu nyonso na bakenda kena Lamuka etikala nana po batu asina baza 6 na opesa na otindelo siko na WhatsApp batu nyonso na bakenda mutatikala na Lamuka ka moko c'est Adolphe Mozitu atikala mi balini na lobby na normalité Lamuka esalami batu basinya mutatikala na Lamuka ezaka Adolphe Mozitu donc wana za babendi yo ka go benda ba fabriquer na 2018 na novembre baba réunion baba vieux bazala na ba Bruxelles ba kenda na ba Jean-Pierre Bemba est-ce qu'il y a zalaka tout nos ba vérité pour peuple à comprendre na makambo to bomba raté donc botika ba vantir tout ça la meeting wana na triomphal oyo Félix Tshisekedi amela Rambondo voilà est-ce que Martin Fayulu matin na podium tout ba image za makambo na lobeza te na fabriquer bozwa ba image wana botia botala soki Martin Fayulu azala na podium il y avait 6 leaders na podium te il était là comme biso nyonso alobaka nini tango bazo présenter les biso bango moko présenter ke bato bazo ya na ba leader mais ba leader ko basina bazalaka 6 mais usozo se eza le rôle là zela toke net meeting o tokenda na nini na Sainte-Thérèse ba leader bazami balé non ils ont Martin Fayulu na Adolphe Mozitu
mais 5 étoiles CG Blanchard bamataka na podium to balobaka ti siko olobaki bango nde bango pe bazali ba leader tolandaka nde bango vous comprenez tolandaka ba leader wana mibale ndenge pe na triomphal ezala bongo bato bayaka mais ezala na 6 leaders oyo ezaki ya kosamba te eza na mikanda ba photo eza ba vidéo eza c'est clair. Donc pour vous dire que Adolphe Muzitu alobi makambo belé na kombo Adolphe Muzitu na hier vraiment te pour répondre mais comme yo zo tunanga il faut kana kende Adolphe Muzitu a longwe premier ministre en 2012 et comme en 2013 à 2014 2015 a bandi ba tribune ya monique Kabila zana idée ya mabe ayebisi batapalu toko continuer na Kabila te pour façon Kabila okende OK mabe faut biso to ça nzana biso batapalu ba moni mabe ba suspendre Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu a bandi ba tribune na yo a créé université populaire. Oh Adolphe Muzitu a bandi lelo tazo zo makanisi azo tia na place publique bato bazo adorer yango. Kabila moni bongo ayebisi batapali faut suspendre ba suspendre. Muzitu alobi comme bo suspendre nganga pe na saini na se retirer. To continuer na université populaire. Muzitu a salé ba tourner ba 2015 2016. Oye pesa e poids. Oyo lelo tindinga kende o ciné na Lamuka pa considérer kaza leader parce que azaki na population na simana ye. Lelo matin fala ko considérer te initiateur na biso lokola en plus ba fonction oyo Adolphe Muzitu asima ya ko tira asima yango na noté. Ba réalité oyo Adolphe Muzitu contribution à pesipo na mboka na biso. Martin fala pesa ngote. Donc il faut tout considérer à tout. Moi yonde aux journalistes boy nga na respecter en tant que journaliste. Yo peut faut respecter en tant que acteur politique. Mais nga na komi ko négliger yo. Comment na yo net yo eloko te net ngai soki micro na yo te nga na kolobate. Or ba micro eza ebele. Siko mwana mboka sima na maloba milana numbai. Yebisa ba imboka. Eloko nini esali ke Lamuka lelo koma nungu ba weleli nini nde uti koloba Lamuka au peuple ndimba ko sacrifier vie na epona Lamuka kasi Lamuka ngoto moni babandaki ko boma na mais lelo pena to moni ke vérité bimi Lamuka ezali susute bandeko yo kolanda Lamuka ezali susute Lamuka ese panzani ebisa ki bino bo kolanda na liste nanga Lamuka ezate totikali na résistance non ke Lamuka bo weleli nini entre bino bandeko SD na bandeko nouvelle là clairci biso que leadership ka muté panzi bino ou bino nde boza koloba ke bino bozo wela po bokende comment ba pesa bino primatique po to ki déjà makamba primatique e bimi to ki ndeko nani Muzitu union sacrée déjà atandi maboko bazo zela koto pe bino pe to ki bobi ke ndeko Kabila azokende kingakati et plutôt ndeko Fayulu azokende kingakati pa Kabila pona koluka pouvoir parce que eloko esali ke boka mwana yango wana to ndengini clairci baimbo. D'abord, kocha batu la confusion te Lamuka ikabwani te. S'il vous plaît, ngai nde munazana Lamuka. Lamuka ikabwani te. Zela s'il vous plaît, ba divergence ezala kaka. Mais et arrive à mon photo surpasser ba divergence wana. Donc Lamuka pour te dire que Lamuka ezali ezo exister, Lamuka ikabwani te. Mais pour na makambuto o loba awa, pour na makamba union sacrée. Là nous on ne peut pas faire makamo à l'encontre de la population. Parce que bango bazo diembela na ndenge son excellence le kaki alobi ba recette mati. Alobi bongo elukeli biso ngambo keto komi na union sacrée. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on peut pas faire l'opposition, to ya kaka to tika la radicale kako critiquer. So ye loka malamu esalemi biso feto sa ni photo loba. Siko gouvernement na biso oyo ya gouvernement ya Sama Lukonde ba recette mati. Sama Lukonde azoloba te. Mwana mboka Adolphe Muzitu ayoki yango ayaki nde kofunda bango epa ya population. Ayi sa population ke bin ayibisi ba fonctionnaire. Bozo lela ke bozana ba nyong poto monia awa ba médecin bazana grève, ba prof bazana grève, ba tutu bazo lela pona ba salaire, ba tumusu ba 18 mois impayés. Yango mwana mboka Adolphe Muzitu na en tant qu'opposant, en tant que résistant à l'état qui ayibisi ba na mboka ke tindenge l'état zo futa binote, we ba ke ba recette kuna sa nini et mati. Donc bon wana l'état sa nini afuta bino. C'était peuple na biso des peuples na biso fallait ayamba message wana malamu ba mbongo mati biso to déclarer pe ba droit na biso. Mais peuple ba oko sabino ki akoti na union sabino pe bozondima. Donc voilà la vérité. Mais pendant zonga na question na yo avant na zonga kuna question na yo. Wana ezasi wa kokosa te ke azo ke kingakati wana c'est clair. Yo ebite ke lelo bango ba vanda na basala ba marche na FCC. Yo ebite
yo ebite ke basala ba marche na FCC bato siko ba otuna pe oh bino bo boya FCC ndeni bo travailler na bato ya Kabila oui biso to boya Kabila pona gestion na yete parce que gestion na biso na temps au initiateur azalaka nga na travailler na Kabila te mais initiateur na biso excellence na biso a travailler na Kabila il accepte gestion wana et asimaka lobby ezana makamala mo asala ezapena makamabe oya asala azo accepter yango azo assumer voilà un vrai responsable azo assumer gestion wana mais yelelo so azo boya ko va avant na Kabila bo ndenga na vandi na yo par rapport ya putsch au Kabila ça en 2018 aujourd'hui tout dans la situation oyo c'est l'orchestre c'est mutasali orchestre wana c'est Kabila ou azali que Martin Fayulu a eu pouvoir au lieu que ba respecter volonté ya peuple bango ba eu pouvoir ba ke pesango et pas ya Félix Tshisekedi. C'est problème na biso eza wana problème na biso eza makambo ya gestion te problème na biso eza ke yende aza à la base mutasala ke Félix c'est aya kozwa lisumu eza Kabila comment yo muto asali biso lisumu yo muto abotoli au pouvoir kende susu comme revendre na ye problème na biso eza wana donc aujourd'hui eza so ya kosamba te ko ba biso tozo accuser biso te tozo accuser bango ça c'est clair mutu nyonso ayebi ke Félix Martin Fayulu na Kabila bakoma 1 bauta kosala ba marche mais oye kamusanga biso dans Félix toza ta accord moko te tokala kosangana na yete soko bozana ba image biso tozana ba image oyo ezake Fayulu la marche ki na Kabila bango ba lakisa ba image biso tukutana na Félix biso ba image wana iza ba lakisa biso c'est pour te dire que biso tozana biso ba innocent makambo ngiso bazo accuser biso wana tozana biso kunate mais bango oye kamuza biso oleke ba marche biso to sala ba marche ala mukana bango ya ndoza ade so to kutani to simbani boyino to tambola mais bango bayoki peuple bola muka bayoki peuple soni batu FCC bake banda marche na banda ya ke banda na lemba ayoka soni ko kusangana na bango papa oyoka so soni nini yo marche na bango omoni confusion ba okota na mitu ya batu c'est vrai kabiliste so na oyebisa yo c'est vrai kabiliste waza caché. C'est un vrai kabiliste ntidi azawana. Et moi namboka yeka kozoba le vrai kabiliste na ceux qui anzinga azalaki muto a Kabila mais ndenge Kabila benga ki anzima ki atazala ki eli anzima pese pour fois batira maninga ko kene maboya ki ceux qui baza déjà na ba manigance na bango a on demander il faut na pour dribbler peuple pour na yebisa peuple na zo signaler bino eloko moko bomoni retour na ye awa bokomona mobilisation mbongo déjà bande otambola lelo mbongo déjà yé ba bimisi déjà toyoki ba chiffre moi ba chiffre toyoka wana ba $500,000 sous ebimi pona basa la mobilisation jour ba yamba pour ba prouver peuple mais toyebi bino bo bomba te za officiel que mbongo déjà ebimi donc on peut ça déjà information mbongo déjà ebimi pona mobilisation $500,000 ebimi pona ba yamba ye au moins siko ba on a vrai kabiliste ye wana biso abatute biso to ba innocent nous sommes là pour la population. Moi namboka Adolphe Muzola a koki ko trahir population te ceux qui tous avec ensemble pour abandonner respecter population pour population en 2018 a voté qui ndeko Martin Fayulu yango wana Adolphe Muzola lobi ago boya volonté ya peuple te fois accompagner mais yé moka mi bosani que population e voté qui a komisi biso ba débat mo boya ba wenge ndenge wenge kabwana ki amoni donc ujiba mi mona neti ye kaka c'est pourquoi biso to lo baboyi moni ba débat ki wenge bozo sala bo kita ba Pascal ko vani sa ba na ba place ba résistance na bino problème ezate bo sala na bino mais makelele wana eleka musique te les vrais problèmes ezaya wana makelele eleka mutute omoni ndenge maître na bino akititi na se na bana mike na moni bana mike ba corriger ya balobi te ya une différence entre kabiliste na muto aye ko travailler na Kabila na accord moni nde ba okitisa musique ba okitisa politique ya biso to bisi bino ka devoir to bisi bino bo crier na bino mais ba cri wana ekitisa musique te musique ka iza alikolo c'est pourquoi pose la musique alikolo faut ya na nouvel élan. Donc biso minutes oyo ndeko na ngana wa biso vérité à part ba 500,000 na ba onde ba zu pour passer la mobilisation biso kuna toza te mais biso minutes concentration na biso eza boyebi ke mwana mboka Adolphe Muzola za na espace Grand Bandundu aoluka kimia pour que kimia ko tapo batu ba ko kufa bako tumba banda kukuna
biso tokoza la terre awa tozo wele ya pouvoir to kende to voyager pour na tozo ka pouvoir et pourtant kuna peuple oyo votaka biso ba kokufa. Voilà important c'est la nouvelle élan minute oyo eza pour la sécurité ya mboka tala bunagana oyo to déjà 4 mois. Kasi bino bolingi te ke bunagana ça la liberté tant tozo mona ke entre Fayulu na Muzitu bazana bokabani bo disque pe bokaboli bango minute baza bato ba kozwa solution te vraie solution eza ya gouvernement l'état na biso. L'état na biso ndaza irresponsable parce que bango bako moi na mboka Adolphe Muzitu a proposé non alobi to ça la guerre na Rwanda. Boye sanga ngambo wana ba proposer nini bango balinga opposition mo radicale ba proposer nini ba proposer logoté bango ba lobi kuna par exemple Fayulu alobi jamais mboka na biso ko kabwana mboka na biso ko zala bomoko opération libérer bunagana ezoma na ba ko libérer ndenge nini yango Adolphe Muzitu akenda asiko musika à mon place Adolphe Muzitu aleka bango Adolphe Muzitu a pesina ba piste de solution minute il faut qu'on soit $1 milliard bo juste 500 millions bo sombi ba matériel pour équiper ba militaire 500 millions bo pesi yango ba militaire pour ba salaire na bango tout ça la guerre na Rwanda. C'est ça un homme politique, un homme d'état azomona mabe à critiquer, à proposer. C'est ça. Et ça te que yo kaka o critiquer mboka na biso ka ini toza ini to e kendete na ndengeni parce que déjà bazu yango faut maintenant ko proposer. Donc pour te dire que biso tozo se concentrer na sécurité ya mboka ezonga ya kimia tozo se concentrer na congrès na biso eza na décembre tozo se concentrer kala mingi tozo inaugurer siège na biso oyebi ke na Congo mobimba parti eza lokwa nouvel élan ezate na ba siège belé que nota la siège na biso yango motema likundu biso to pesa ngana pesa ba contribution nga chaque mois pour la nouvelle élan biso to tongi na ba mbongo na biso propre membre nyonso ya nouvelle élan a pesa contribution na ye omoni batu ndenge ba Hollande biso ba komo teka ba journal na poto boko teka ba journal bokoteka ba journal bino kasi mwana mboka na kolingo ya nolande ko moko to sala ki na émission lobi mwana mboka Adolphe Muzitu soki lelo akomi ko poussa na pembeni ya ndeko ki Félix Tshisekedi po abanga ki histoire ko balobaki ke ya banda ko azana ngo ebele ba ko botola ye boye ya ngonde sali ki ya poussa na pembeni na ndeko Félix Tshisekedi mais bino boza ko boza pembeni na ndeko Félix te ndeko lobela ndeko wana o alobaki likamo ndeko Kabuya makosolo wana ngai personnellement na linga soko yoka yango te po ebandi lelo te ebandi banda 2013 ti lelo ata mutu moko te o alakisa biso preuve que Adolphe Muzitu ayiba mbongo ti lelo mutu moko te akenda na parquet a déposer plainte ba matata mponi ba yesima wati ba fundi bango mais pourquoi bazelani pour ba funda Adolphe Muzitu abi po abata makana sima la muka za premier na peuple yango ba mona kama yeba ba funda eza te po ba banga ka peuple kaso ko zana lamuka bako funda yo te po ba doza na ngambo ya peuple non wana eza ba les ont dit wana ba ozanga ba argument faut pas peso ba argument clair donc lelo moi na mboka Adolphe Muzitu ba taxa de tous les mots ba pesa ekuna ba mapango eza ya yete mais ti lelo to mona mutu moko ta ki alakisi ke o ndako Muzitu o na ke funda Muzitu po ayiba bo po sala bo azate donc wana eza distraction. C'est pourquoi peuple congolais yeba ke lelo la muka so eza na ba divergence po tuna nginga mutu na répondre ki yote so ba divergence eza na kati ya la muka. Premièrement considération ezate bandeko wana ba o considérer biso te ba o mona neti biso to diembele pa na bango biso to ko diembele pa na bango te ba yo mona to prouver bango le contraire to s'installer Congo mobimba ba bangi biso za ko banga nde sala bango bongo. Ça c'est un. Deuxièmement bango c'est normal na bango ba sali congrès ba publicité Martin Fayulu comme candidat na bango biso pe na nouvelle là to bi candidat na biso ekozala Adolphe Muzitu et sali bango mabe po bango balobi que candidature na bango eza non négociable biso lobi mutu nyonso alingi ko négocier ngo tsala ko ke élection pe na biso foyer la biso programme po okoya sans programme tendingi okenda bongo ba élection yeka sans programme pour ba voter au président non biso to négocier na mutu azana programme. Ça c'est de 1, de 2, de 3 l'article il y a une convention biso la muka eza lokola union sacrée eza sans convention biso toza na convention na biso na lamuka na article 6 alinéa 2 et l'obité chaque parti a na liberté nango basuki wana maintenant ndenge to pesa passation boye to yebisi bango moni liberté parce que to moni ndeko Fayulu azo bato ebele bazo yaksima na ye c'est normal parce que liberté wana eza chaque parti fois ça la magam na ye c'est comme biso to sengi bango que to expliciter yango to yebisa bango que ba liberté wana
bato na bato baza na liberté ya choisir candidat na bango, baza na liberté ya kozwa ba allié na bango, baza na liberté ya kosala makambo na bango, organiser ba activité na bango, ezala sur papier. Peuple pe ayeba. Po bango bazozwa, to mona yeba matata mpono ba Denis Mukwege bazokende pa na bango. Excuse. Biso PR to banda kozwa ya biso. Ezala bango mutema pasité po bango R ba publier o biso candidat Martin Fayulu biso to yo lo ba muzito ebotel biso problème. Tolingi ezala na papier po ebota problème te bango balingi bongo te. Bango balingi kaka o ezala ka biso ba leader to yeba peuple yeba te. Pourquoi to bando ko sa peuple boy? Donc essayer lelo baza incapable de sa peuple vérité. Voilà la divergence aux oyoka eza yango na 4e eza ndenge bakenda na bloc patriotique. Biso to biso bango mais boko ke bloc patriotique Lénine parce que muto a favorisé qui tricherie oyo résistance biso sali acteur géniteur ya tricherie wana eza Joseph Kabila. Mais comment to gevant national Joseph Kabila? Biso to kendete place problème ne boté la biso yango wana mais aujourd'hui décidé na ba moi tout ba na wana baza incapable de expliquer population que tala makambo eza boy. Voilà ba raison oyo ba divergence eza na kati ya lamuka mais ba divergence on a lobité que lamuka ekufi. Est-ce que vous avez continué à demander quoi? Est-ce que vous avez dit que vous charte to boko vendre sous charte lamuka eza ka pa na bango. Oh, moi na mboka. Ba uti ko ça parce que ça des pouvoirs. Non, parce que on est flambeau, on est drapeau. Ils attaquent ba pesi bango soki ndeni. Mais obi ke indépendance politique yoka. Obi ke indépendance eza ko pe indépendance bozo indépendance politique mais économique etikali. Obi baka. RDC a eu indépendance en 1960. Obi ke azoka indépendance politique économique etikala na ba Belge. Obi baka. Il faut baba biloko wana c'est que to ba pesa ki bango te saki kaka cérémonie ni kaka bosala ki pobola na lobi nanga bazwaki nga lobi ke indépendance politique ezala économique pe etikali ta lobi nanga kaka bongo donc ba kosa po peuple te ba yibisa peuple vérité mais soit disant maître wana za la lamuka te parce que ça ni membre décidé ni membre ya nouvelle élan parce que la Mouka ils a deux parties maintenant il y a le bar compte yanine soit disant maître aza lié na kati ya te ya aza pe na partie te maître ngata na zo répondre pe ngana yebite na zo lo baka ngana lobi ngana yebi kombo na ete ngana lobi ga soit disant te na yebi kombo na ete aza oyebi aza président ya aza mais otanga ikombo ya groupe WhatsApp Congo normal. Congo normal na yebi kezala kaya maître Nico Mayengele. Bon ngana yebi comme on a été soi-disant maître wana. Aza président ya groupe WhatsApp. Maître Nico yo lo. Na yebi te ngana yebi Congo normal eza maître Nico Mayengele. Soki ye ngana yebi comme on a été soki ye te même na lobby aza président ya groupe WhatsApp. Aza président ya groupe WhatsApp. Donc azo yeba ni makambo olo bate. Donc on a ebise boy ke muzito aza muninga na yote même muto azotinda wana muzito aza muninga na yete muzito fui le premier ministre ya mboka oyo muzito asali be exploit na mboka oyo o ezaki akuta budget ya Congo na 850 millions atika ngona 3 milliards 500 o ya futa dette o ya 14 milliards minutes o ine pesa zongisa ngo so ya 8 milliards mais muzita futa 14 milliards muzita akuta fonctionnaire congolais na $20 muzita amatisa bango salaire atika professeur à l'université na $2000 atika magistrat na $1500. Vous comprenez? Muzita construire économie na biso lelo ba matata mpona ba yeba panzi yango c'est pourquoi muzita obi ceux qui herbe recette et mati, il ne pouvait pas rester bouche bée, il faut y sa population. Donc nous avons mutu au boko comparé na batuana te. Donc soit disant maître wana président ya groupe WhatsApp et zalamba no ya suka contrôleur groupe WhatsApp na yo. Parce que yo na lamuka ozata esika. Moi je parle au nom ya lamuka parce que je suis membre ya Nouvel Élan. Et vous quand vous parlez de lamuka en tant que qui? Merci. En tant que qui donc papa tika kotinda bango mais na opeso ka conseil mwana wana su ya muke wana mwana wana ya muke tinda ye formation mwana ona tibisi na pesi Martin Fayulu conseil atinda ye na classe to atinde na formation na INPP mwana ba benga soki dailin soki nani batinda ye akende ozwa formation batinde classe tant le kisi déjà ngonga bandeko peuple congolais yo mutu kozwa temps kolanda émission à lelo. Et ça là yo passi
mitala po otelema obunda tant on bakena bi peuple congolais toza bana oyo toza tatate mamati toza na katikati biso moko nde batu tokoluka libération ya mboka na biso tant tozomona makambo abui tant tozomona ke bato tochelaki mutema betala lelo ndenge bakoti na bango na makambo ezanga tina tant bazoyebisa biso maponami eza na 2023 siko tant bango mibale bakoti na ba distraction o yebisa biso est-ce que na bango mibale soto voter Martin Fayulu est-ce que ye muto robima to soto voter Muzitu est-ce que ye muto robima ozomona te que tozo donc sous pouvoir et pas banguna Ndeko, s'il vous plaît. dans un donc maloba ndeko yo mwana mboka yo mwana Congo ozali partout ozali na kati to libanda to telema to bunda tokomi na suka émission na biso nazopesa ndeko maloba ya suka ndeko nino koyi koloba na bayimboka o bakolanda o le puis opesa communiquer par rapport ya parti na bino et puis numéro na ya téléphone pour tout succès monsieur pour tout monde tout lexi déjà ngo il faut que ça la keba Martin Fayulu comme otambola pe na bato mosusu baza na nationalité ezoyeba na bien te bato loka ba prince penge wana kotala morphologie na ye kaka boye ezolakisa te kaza congolais ndeko po se penga za mwana Congo mwana Kinshasa mwana ya bangala aza kinois te morphologie na te aza kinois te kinois ayebanaka kinois ayebani oyo lingala landaka lingala ndeko la bisa yo yaona oyebiso boye ke bato wana il faut totala bango bien donc bato wana nationalité na bango eza bien te za bato moko boye bato toloba o mixage brassage toloba bato mosusu baza bango wana il faut ko keba bana kin il faut to keba bana Congo il faut to keba mais na oyo sabino boye lamuka ekabwani te lamuka ezali yake de divergence wana to linga bande ko décider divergence ezali na makambo ko finga na bwana divergence biso ngana fingi tan je suis en train de faire des analyses nga fingi te yo zawa yebisanga lo nini nga na fingi so na fingi oyebisinga na kana to ki balobi boto ye na te bingiso nga na lobi nga na zo recadrer ga bango na yebisi bango ka bazongisa bana musu classe kolo moko babi na kana babi mukolo moko alie biloko mesupe kanga mie na munoko kasi bango ba omoni teke bango bazui palpite parce que Adolphe Muzitu a dit que la vérité à la population. Ayebisi bango vérité. Yebe babi abuki mibeko po parce que hier azali sous coordinateur ya lamuka te mais ayebite c'est pourquoi na yebiso que avant baloba ka fo batunaka. Adolphe Muzitu a parlé avant que passation et salema parce que azana popo kabaka azaki en face ya population de tout. Moi le musu ba la confusion. C'est la population qui a demandé à Adolphe Muzitu qu'est-ce qui ne va pas. Adolphe Muzitu a comment pesa base rapport de tala mutu to vandi na ye considération ezate nga nazo considérer en tant que président éli mais ye mo azo mi ye baté kazali président éli azo yebisa ne base soko tali tala vidéo na bien azali en face ya base les até kasali déclaration abengisi baté base ndezo tuna et pour base balanda biso ba yebitan ndazo répondre bango balanda vidéo na bien donc basala ba confusion te bazongisa bana musu classe pour batanga avant balika na ba média bato mususu avant ya koloba bazwa information ya bien pour ceux qui to obimi ridicule ta net soit disant maître on a obimi ridicule lobby ridicule na plateau na journaliste comme sambwisa ye parce que azoye baté ba accord politique ndenge sinamaka mais soit disant juriste mitala makambo oloba donc bana Congo bana nyonso ba kolandanga boye ba ke lamuka ezali Adolphe Muzitu a quoi abandonner population T. Adolphe Muzitu, c'est l'ami du peuple. Il sera toujours avec le peuple. C'est le premier ministre qui a fait que aujourd'hui Bisoto Longwa n'a pas millions, tout comme n'a pas milliards. C'est le premier ministre qui a fait que après sa salaire na fonctionnaire, bah au fonctionnaire bah comme à niveau aux $2,000. Mais aujourd'hui, et Longwa $2,000 ils ont na 1,250 bah professeur à l'université et basé na grève. C'est pourquoi topé sa confiance na biso pas ya Adolphe Muzitu parce que Adolphe Muzitu aza ami à peuple pour preuve biso ba tout mususu bazana ba poto ba olala na ba hôtel à cher mais yé a olala na ba zamba otambo na ba boatu pour aluka kimia na Congo. Voilà la différence. Asala yango déjà eraza premier ministre muto akangaba akenda ti alata na batenia bimalokola militaire akenda ti na est akanga ba rebelle to ba kunda wana c'était à l'époque de qui. Donc c'est pour vous dire que mon M23 Muzitu a travaillé en 2012 pour que
M23 ekufa et en 2013 M23 esalaki nini ekufa ki M23 lelo soki ezongi c'est Félix Tshisekedi nde azongi si M23. Donc pour vous dire que Adolphe Muzito est toujours avec la population. Donc tout celui qui veut me contacter, moi je m'appelle Mike Kibaka, je suis le communicateur du Nouvel Élan. Je n'ai pas injurié, je fais que des analyses. Plus 243 89 79 06 351 89 79 06 351. Bye. Merci beaucoup. Yonde kokosali baku ya kulanda émission en lelo. Izalaki bongo ya bino kabu ya l'homme puissant. Bo s'abonner na chaîne ya bino Océan du Congo. Yo peuple, oyo konzima ki la muka ezali etalio. Oyo pe komona ki ngana zali zongisa opération zongisa mutuka. Na résistance yo muka koyebi. Mais nga conseil na nga na kopesa nde na lobaki bo komona émission kokota. Papa Adolphe Muzito na papa Fayulu to pesi bino 2 mois. Pour peuple ils ont posé na bino. Kalaté opération zongisa mutuka. Merci beaucoup opération zongisa mutuka ndeko Mike Abia so lancé Kalaté. Peuple ils ont posé na bino na wuti koloba to pesi bino 2 mois. Bo fanda bino moko. Bo tala peuple oyo akufaki pona bino. Bo tala peuple oyo na wuti koloba na début émission na nga. Oyo batobola misu pona lamuka. Peuple oyo ndima ko tikala na ba défaut pona lamuka. Oyo akana kate na vie na bat mususu to oloba bazana ba prison bazo souffrir pona lamuka. Mais tala bino lelo eloko bolingi bo futa ba peuple congolais. Bovanda bosulula tant oyo tozana tant moko te ke kokine po makambo obino bozo sala ekoluka susu division makase kota soto fandi totali na kwa mutu ndenge bazolo bakibabi division entre bateke na bayaka mais nango bateke na bayaka te ndenge ozomona banguna pe bazo ko profiter entre biso soso to limito kota nungu banguna ba ko profiter ça pe ndenge moko na tant au peuple azo ninga se soulever bino bolingi bo kota biso nungu distraction po munguna akoya ko profiter entre ba makambo na bino bo sangana président Eli Martin Fayulu son excellence Adolphe Muzito premier ministre honoraire bobengana bokutana bosula botala entourage na binote bolinga te ke waya pesa yote yonde azate babi yonde zane nzambe na likolo oazo pesa biso pemba ti tozoza lelo zane nzambe biso na so tosana biso kaka batu pamba le biji bempiana tosana biso kaka batu pamba tala émission kofinga te tia commentaire malanga yo pe ndeko kozana na poso lika émission nanga oyo eza émission moko eponi nango tendance politique moko ta lobi ki nga naza naître naza mutaki ngani te naza mutaki ngani te naza nde naître yo muto kozana na poso yo benga po lika na émission benga to koyamba yo bandeko na epsaki bino na bingai naza moko ya bino naza na problème oyo ya téléphone po naza ki menacer pa ya banguna babi Congo soko zolo ba vérité okomi nguna il y a pouvoir en place. C'est ça qui est menacé par téléphone. Téléphone nanga ekendaki orozana bolingo. Nazo beta tout l'isolo na émission changer le cas. Avec $50, $70 na reçoit téléphone pour que na bino to banda ko communiquer. Bo pesa nga pe formation. O bino bozana ngo pona ya na ya koloba. Donc kutana bino mikolo ezali koya to bengani bo s'abonner, bo partager mes missions. Bo liker mes missions te ko finga te. To benga na bino et mes condoléances à maman c'est un outé ko c'est que maman c'est un coup faire là qui mobile ya grande sœur na ye matanga bimina mto bokoyeba programme kaka a on Océan du Congo to kutena bino mikolo ezali koya bye.